Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai masolona député lelo tozali mardi tozali le 9 juin 2020 masolona député ya mokolo mwa lelo bandeko nangai chaque fois que tu changeaka to se complétaka entre biso na bino pour likambo eza ya contrat. Enfin, l'UDPS s'est choisi un candidat qui doit remplacer Jean-Marc Kabound ou une candidate. Et il s'agit là, il y a collègue Nabiso Patricia Anseya, aza élu ya Likasi, Masolo Tokobeta. Tokobeta Masolo Lelo, tous les noirs à travers le monde. Ezamukolo ya ko se concentrer. Il y a Ponako Kanisa, Moko Nabiso, Oyo Autaki Kobomama, Naliwa Moko ya Mabe, il y a étouffement par un policier raciste américain. Il s'agit de George Floyd. Oyo Bazali Kokundaye Lelo. Masolo na député. Tokobeta Masolo Bandekonangai na Oetali Covid-19. Bien sûr, Ezali Komata. Lobby général Sylvano Kasongwa Keko se faire dépister Pambate. La semaine passée, il a perdu 5 officiers selon ses propres paroles. Il y a la police. Ba Tiki Bisope Bakoufi. Masolona député, Marie-Josée Mengi Kandundu, Akendaki ko se livre yemoko na parquet lobby, na avocat na ye l'honorable Francis Kalombo, Oyo Akendaki Kotikaye, mais tout de suite, elle a été mise sous mandat d'arrêt provisoire. Masolo. Sangoya Mawa, Eza Sangoya Bande Konabiso, ba technicien, équipe ya RTNC, qui a travaillé, qui travaille kuna na makamba Covid-19. Voilà, bande konangai, quelques éléments que nous allons devoir ramasser aujourd'hui. Avant peut-être, Yakopé Sabino, possibilité, parce que les ana bande komisusu bako ya pona droit de réponse na bango makamba spoliation. Ya bandaku, nenge tokitaki makamba bandako la police balongo la bango na ba bâtiment batia bango na ba conteneur. C'est vraiment un problème. Si tout va bien. Nako kende kozwa vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité parce que des fois bazotanga pe kombonaye d'être complice. Pourquoi seulement maintenant alors que Magamango et Bandakal Nako kende kozwa ye to kita sur terrain ko kende ko s'enquérir de la situation. Voilà bande konangai nako ti jamais ko banda émission sans ko pe Sabino merci pona bao ba congolais ya mutema malamu. Kopé Sabino merci bino ba congolais a mutema malamu. Tolobaki tozo sala un groupe ya ba congolais ya mutema malamu. Ba congolais kaka o bazela kaba kabela bangote, ba congolais pe oyo bakabaka. Les congolais qui s'assument devant ba réalité. Yangona kolobaka na bino bande konanga papa wana nakenda kikozwa côté ya kuna côté ya pompage. Ce qui otali papa wana eza na ndeko moko ya mwasi atindela ye machine wana ozomona ye aza cordonnier ya kotonga nango lelo ezali ko compliqué ye mende na lobi na ye soit na koluka mutu ayebi na memeli yo ye soit na koluka mutu ayebi ngana ya kozwa yo na kende kotika yo comme ça esale bande konanga ko pesa sourire est-ce que okosala quand même bilan ya vie na yo. Ceux qui ont pesa batu combien sourire. Mouto yazala qui désespéré na vie, rejeté. Ko pesa yeka moi esengo. C'est ça le sens de la vie. C'est ça la beauté de la vie. C'est ça l'harmonie dans la société. Tout ce que nous faisons comme combat, ça se résume dans le sens, il y a humanité. Bomoto. Bomoto eza kolobanini. Bomoto eza kolobake. Ozana muke opesi moninga. Ozana ngote oui, ça se comprend. Ce n'est pas ozana ngo, ozawana ke te tozo sambelela yo. Te. Andaori ya ko sambelela mutu, sunga pe mutu. Andaori ya ko sambelela mutu. Même Jésus atuna batu. Qu'est-ce que vous avez? Ebele bozuna bango yebana kam koloba ibaka. Yangonga na lobi na batu. Soki olingi ko sunga ndeko na yo. Ce qui est à Kinshasa, parce que n'a pas ça qui vient exemple, il y a bande comme ça, bazana Congo, même dans l'intérieur. Mbote na bande koto ba kolanda biso na mwana bitu en janja.
kuna na Ased Media chaque jour miso ezoko fungwa parce que beaucoup bozwango à la minute au lieu bako sakabino na makambo ba formol sala bola musungande konayo il ne faut pas ya yombongo bayeba kamukolo bayibaka yango oh comme ndenge moko na image ya Congo na biso ezaka l'état n'a pas d'argent l'état n'a pas d'argent mais tozo yoka ba millions ezokende na mutu qui a un peu de moyens qui ne veut pas assister mais azo critiquer le gouvernement mais bozandenge moko mboka na biso zana mbongote mais ba millions tozo yoka kaka ndenge ezoyiba liana moninga mukolo kukufa balela yo kabaka okosomba avion te tika mutema ya libanga problème ezaka koya epa monsieur Tambwete koleka na nzela na ngate ba pasteur bazabebo na Kisasa ba pasteur bazabebo na Congo okoti koleka même na nzela pasteur bamuso bazokende koleka na nzela église catholique bamuso bazokende mais ce qui otali nous disons ce que nous prêchons aux nôtres. Tu ne peux pas prétendre être combattant défenseur et RDC ce que ozana bolingona ndeko na yote. Vous avez passé ozone nunaka kofingaka batu dans les réseaux sociaux. Non, bande konanga. Ezayangote. Mes condoléances les plus attristées na famille à papa Alafou. C'est un papa que j'avais reçu, bien sûr qu'il avait un petit dossier. Na famille à sénateur qui était son collaborateur, sénateur Kakenge Willy, je pense, et que on s'est connus dans ces cadres-là. Nous avons appris avec regret qu'il nous a quittés. Ils ont candela à Batunion surtout, Bissonion surtout Kolanda, Baseka Kamoweite. Et je me demande, ceux qui bao Baseka Kabawe, Basaka Congolais. Notre culture ne nous permet pas. Mais si Kotala Nenge Bazo Beta Tolo Yaki Bangonde Bazaba Congolais, c'est pas possible. Masolo na de pité. Nyoso tu wana toko la kisabino ba image tangu tozo kita kosunga ba oyo ti lelo bande konangai ba mama oyo tangu to kitaki ba la kisaki biso ba sapatu ndenge beba parce que pona mutu atambola ezandengwa na to sali ata eloko te compte tenu ya makoki. Nous sommes comme ça tango zo banda ba msusu baye tango zo banda ba msusu baye tango. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de responsabilité à s'occuper na bango. Mais bango baza bande kona biso ko bengana nani. Chaque tongo kanengo zo mona wana bazoya. Chaque tongo oya yena doléance na yi. Oya makambo kutu ya ba chaise roulante donc zoya chaque jour toko sala ndengeni. Il y a deux besoins urgents. Oh, esengeli ko répondre. Oui, ce qui n'est pas confondre parce que na sakibino na dossier à 100 jours na lobby. Nyonso ba enumeraka na dossier à 100 jours. Ezaki na urgence. L'urgence, on intervient maintenant. Ils ont confondu la nécessité. On a qu'à la nécessité, il y a les priorités à chef de l'État. Les priorités qui ne sont pas à confondre avec l'urgence. Ba priorité na nécessité ya peuple. Chef de l'État lobby, voici les priorités, la nécessité au ya peuple. Pour ça ya peuple au azanango. Priorité toko salaboy. Bango ba lobby te programme d'urgence ya chef de l'État. Mais attendez, d'abord les concepts n'étaient pas à sa place. C'est comme ça que bomone komi koza la bâclé. Les gens ont fondé biloko tout leur démarche sur base ya intérêt na bango. Intérêt égoïste. Alors que toi ça qui bino que biso totanga na droit administratif que l'autorité administrative a poursuivi ka intérêt général. De biso batangela biso, batangisa biso yangwa. De comment quoi le baki na que non, le chef de l'État n'est pas une autorité administrative. Na lobi papa, oyoka kinga malamute. Je parlais na niveau ya contrôle. Nde na lobaki que ndenge l'État salela makamuna ye. Ataba bakal. Alors ceux qui mutwalingi à faire sauter verrou, azo salanine, azo kene na nzela moni malamu ezanine. Eza auto lobby gré à gré.
Et l'autorité approbatrice, et ça d'abord au ministre des tutelles. Ce sont le ministre et le premier ministre de Balobiwa, autorité approbatrice. Ministre des tutelles de Oazawan. Mais pour le marché, au lobby, marché international, Wana c'est le premier ministre. Et il y a les montants fixés, il y a la loi qui existe. Des fois, ça complique. Mais il faut kaka, bon mesana yango, atama mouke. Nous abordé question, il y a Patricia. Tena bandana na makambu ya George Floyd. George Floyd ako kunda malelo. George Floyd azanani. Aza mutu mwindu me ya États-Unis. Mutu mwindu wana policier moko bazaki kolanda mutu ke asomba kibiloko na cheke ya lokuta. Baye kotala kaka ndenge balingaka batu mwindu te ye wana. Bazwi innocent ayebi ata eloko te. Nde kozwa kotia ye genou awa na kingo. Mutu aganja lobi je ne parvient pas à respirer. Nazo kokate depuis azwa tcheye kraka. Nasim mutu sho tcheye kraka. Azwi genou a tchewan. Racisme que nous devons condamner. Et puis azwi loboko a tche na poche. Jusqu'à ce que George Floyd a koufi. Ça doit nous interpeller bande konanga. Lelo azokunda. Il ne faut pas que vous soyez distraits. Lobi na sale la kibino analyse. Na lobi oui. Baboya ka kado te. Mais kado nyoso te za ya kozwa. Même ceux qui bozu yango. Boye bandenga ko sale lango. Oyo eloko bazola kisabiso. Liwa ya George Floyd. Il faut etali sabiso makambu. Ndenge nini batu bande kona biso ya poso wana bazwa kabiso. Bazwa kabiso lokola ba makakuti. Bazwa kabiso lokola ba kobai. Mais biso moko pe tangu tozo vanda, tozo manifester comportement wana ya kimakako parce que ozo bundisa ndeko na yo à l'occasion de rien. Ndenge toko loba aw. Pourquoi quelques personnes m'attaquent tout ce temps? Parce que bazo mona ke nazo bomela bango kop oyo bango balielaka. Ceux qui ont lobi que le combat n'a pas de sens, ceux qui ont ligné ndeko na yo te. Ceux qui ont lobi que de au tie compte YouTube na yo ezaba buzz chaque jour ba buzz information malongeza la kate. Kokosa na kokosa yo profita ka place division ezali ozu position e komi lokola yayo mutu akufi ozu komba mutu wana lati e komi yayo bakanyi mutu komi o lati o je suis mukuna qui dit encore je suis mukuna lelo. Il faut total ka ba makambu wana siko bandeko wana bazozwa biso lokola ba makaku même la façon de se comporter on s'autodétruit biso moko mutu soki ameki ko telem allez watake alinyabo melanga kop. Ce n'est pas parce que Zana Bolingo Yamboka, problème na Ezaya que Eliezer Alingabo Melanga Kope, Zapé Batouba Landate, parce qu'elle a touché aux sensibilités. Je parlerai tant que je vivrai. Mais si quoi tangu, Basali Makambo Balobi Mbo, pont humanitaire entre l'Europe et l'Afrique. Baye Awa, oh, Nayoka Kibangolobi. Aka est grave. Awana kongote biso tozana kaya grave ya ndenge wana te o bazana nzala makasi depuis bobanda koloba makamwa nzala bolesa pe biso totonda te papa depuis bobanda koloba ke Afrique bazana nzala makasi bolesa pe biso totonda te kolesa ngo wana to ibite soki bolesa kabiso na nzela nini boyela kabiso bavungure bande konanga ba congolais bande konanga ba africain boyoka moi je fais ma part. Nazo sa la part nanga avec tous les risques possibles. Oh boyebi. Alors, pont humanitaire, toboite, masque zarar, na poto. Bazo skorta ngona manduki, lokola diamant, lokola ba minéré moko boy. Ya grave, lokola mbongo. Mais bazo quand même, balobi bien que biso tozo kufa lokola bangote, ale ba ya kosunga biso. Toboite. Mais total la bande konangai. Il faut total. Nzambe wana za juste parce que atali natan ya ignorance na biso. Nandenge de fois bandeko wana ba nyokola biso. Alobi mo liwa comme ça, lokola bino ozwa kebele, na pesi pe bino liwa ebele, ba o bazwa ka muke, na pesa bango pe liwa muke. Bino bolobi te bango bazwi liwa muke ndenge ni, mais bozwa ka pe ebele te, bo domina ka biso. Bo dominer biso ata na liwati. Et cause la quand même normal. Alors nazolo bantan que député te. Nazolo bantan que moi na mkolo lupango. Kado nyonso ezaya kozwa te même soki ezwami.
pour na koboya ko créer ba incident diplomatique tozu to bombiti bakoya ko telemela biso teke bozo pesa batute bozo pesa batute c'est tout biloko ya ba masque il faut tokeba ceux qui ba tielo ka moi plan wana ozo respirer yango ka ozo respirer mais OK je serai coupable ceux qui na lobina binoté masolo na député Patran Seya Boulela des candidats retenus par l'UDPS. Namoni lobby bande ko ba publier wana kende ko elezera lobby ba pesi biso candidat étiquette wana maloba nangate top Kongwa Beningai atuninga lobby bino opposition c'était l'occasion que bo récupérer poste wana comme ya bino parce que bozaki ko réclamango depuis habite opposition sanganité pour na to décider yango to bunda pour que ba pesa biso 2 postes au sein de ces bureaux là pour créer l'équilibre baboya ba pesa biso kama poste muke na benga ka biscuit rapporteur adjoint de notre collègue à MSC azoyang awa biso to sanganité pour na kotinda candidat peut-être ceux qui muto ako se présenter à cause de la candidat yemoko. Et j'ai donné les conseils bande konanga. Heureusement makamunanga ezalaka na ba vidéo batu balandaka. Na lobby ba déclaration d'abord communiqué qui a été signé par le secrétaire général et UDPS de konanga Augustin Kabouye. Ezaki malamte c'était moins politique si je pouvais dire ainsi. Parce que ils ont changé. Et koya kobimisa yo lokola mutu oza constanté. Que tokobimisa candidat, il ne fallait pas faire cette déclaration. Parce que tant que saliang, moi je savais que souka bakobimisa candidat, bakondimate qui est à la Bible. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Bakendaki kuna d'abord le chef de l'État reçu député il y a UDPS. Tango yambi bango. Député 4 députés à UNC bakendaki balobité. Oh ils ont rencontré ya élu ya UDPS. Bamsou balobi si c'est comme ça to kende ko postuler. Pam Vital Kamerhe a communiqué. A-t-il communiqué à l'objet à soutenir candidat au IDPS APC. Allez-y comprendre par rapport aux relations entre chefs de l'État na Vital Kamerhe. Pour n'abattre les fanatiques aveugles. Les lots papier au kata, excès des ailes, yewana kangami. Vidéo na yeto zanang. Yangoan. Nekonangai, eloko albozo toyeba na procès pénal. Tous les précités, il faut la représenter. Vital a parlé de 9 personnes au bazar qui va superviseur, tous les 9 bagozars. Il a parlé de la coordination qui est dirigée par Nicolas Kazadi, ambassadeur itinéraire chef de l'État. Il doit être représenté. Alors, au moment opportun, nous allons mettre tous les documents à votre disposition. Mais nous avons informé Mama Oyazako Kangai, Azola Nangai, très bien. Dossier Jamal, le 25, Jamal et Moko Kozouaris qui a cité, Yenda Yakina dossier Wana. Sur 57 millions, tu avais remis à Jamal 48 millions. Les 9 millions Wana Ikeiwa Pitoko, c'est ce que le Belangote. Mama, basala la politique boité. Binonde boyaki na dossier wana. 57 millions de besoin qui na banque. Bopesi Jamal 48 millions. 9 millions pour bolo belango. Toza ko senga na parquet bo fungola problème ya saut de mouton. Toyebisa bino que saut de mouton, mouton yaka na ba marché nyo saut de mouton. C'est Christian Tshisekedi. Tu expliques très bien. Et à quel paquet 2 fois, au moment où il n'avait même pas des arguments. Et Tobaki Silisusuboye, 15 millions Tokotika Yangote. Vital a été trop vilipendé sur ces points. Alors, Bandegonangai Tokoti na scénario moko, na batoyo, bazari qui préparait pour le pouvoir. Naïa, on a moni dollar et commis 19. Mboke Koti na dissation. Moi, je suis habillé à 5 millions au Kabila, il y a 5 000, il est capable de coller sa batte. La banque a fait déjà un rapport déficit et côté. Dès qu'on a une situation économique, tout a plongé. Ça dit 5 ans, on a endetté pour représenter le peuple congolais. Un bilan, il y a 272 millions qui sont des moutons. Il y a un autre parce que Bakanga qui vital, na dossier wana, vital, azan a un main propre. Alors, dès qu'on a au moment porté, tu es ici déjà, Tokotika eloko wana te.
tokobanda kotanga bato nyonso nako comment petit boyebi très bien que binonde sur tous les dossiers il y a 100 jours badokima et babakisi c'est Eteni baso de mouton c'est Christian même bandaku c'est Mama Oyo azako kanga très bien Mama Oyo 9 millions qui wapi alors boza ko zwa vital pour boyebi que azali victime éducation tant que directeur de cabinet qui agit sur l'instruction il y a chef de l'État et tout ce qu'il a engagé comme dépense c'était na paragraphe chef de l'État alors boké ko exposer mboka na théâtre au moment tango zolanda ba propos wana na elobeli wana excès de zèle yake bamona yo balinga yo soki ndenge ni quand veka nommé bande ko nangai boyebi nous sommes des détenteurs des grands secrets yamboka o nalobaka ngo c'est tout makambo ya opposition nous sommes les historiens de temps présent ngai tambwe na yamba ba okoka okata papi na yamba bangona bande komi balé que je ne vais pas citer. Ils ont tiré à boulet rouge sur Kamere. Biloko bato bazolo bachaka membre de famille na yacha. Soki tembezali, moi je vais ressortir la vidéo. Parce que ngam tuna yamba bang. Place bazali ba o mususu bazo yeba. Nde place nde konabiso Celeste ya Yanamar ayakobima. Akeko sala eloko na ye. Comment le parti était géré, yemoko acha bande konaye. Biloko bato bazolo ba baya baloba yango. Si ko tango zongi linyola kisa zèle moko boye, mais sans qu'on tenir compte, d'abord, relation entre les deux, je l'ai toujours dit, Félix apporta plainte contre Kamere. Kamere a été cité par Batou. Oh, bah, interpellé, tout ça quand bandeli, Jamal Azawanati, Thierry, Yara Bankakoya, David Blattner, Azawana, Bazo Sambe Kozala, Bazo Samba Koto, so de mouton, Koto, Makam, Oyo Zaka Makambo, Bandaku, ba maison préfabriquée. Maison ya carton, Bazo ya kola kisabiso na photo, pona ko grimacer biso. Lokola Bazo Kabiso, Lokola Bazoba. Cette maison, à combien cette maison? Batinde Lingaye, wana basite. Maison préfabriquée, wana Zasoki, na valeur ya $3,500. Parce que ça va carton. Mais tu as projet ya modèle wana alors que tu as une technologie adaptée, tu as un système anti-incendie stable, allez tu as banda kwa carton to kende ko même na kabe ya kamwanga tango bako chaka moto na zamba nyoso ziki tu as na ciment tu as na barre de fer et puis ko pesa batu musala botika mutema mabe. Et dans cette démarche il n'y a que le Libanais qui a beaucoup plus profité. Masaro azwi liboma kapona mambo mukabandi ko mezirango ba congolais bazande ngwana la risate so ki azwi wana ke komela bazo yemba ye akutani na jibe na wera ke kutani na kofi na avec tous ces gens là ba yembeli abimi grand prêtre alors qu'il n'a rien, un simple commissionnaire. Même bongo na bino ngo bozo salela ndeba pa ya passe bango ba s'enrichisaka ali bino botika la ba commissionnaire so ki balobi na bino te azamutema mabe. Masolona de Pité. Je réfère. Si quoi makambu ya Patricia Onseya, qu'est-ce qui se passe? Sur les 16 candidats, oh, ambition, ils ont qui 16 nazo ibsabine. Je vous ai dit ça. Tant que chef de l'État yambi bango, mutu na mutu a présenté ambition na l'État, il y a moko ya député a dit parole dès que bayambi bango alobi que non, chef oyebi batu nyonso yonde mutoko tala ba critère, yonde mutoko pona, oyo ligne ainsi de suite. Mais de l'autre côté, il y avait déjà un conflit entre quelques députés. Il y a eu des pèses na Jean-Marc Kabound. Alors qu'il y revenait à Jean-Marc Kabound pour les calmer, pour contenir à choc, ba rencontre nous surtout à Jean-Marc à Kenda qui n'a été, contenir à choc et à destitution. Alors, il fallait chercher à ce que Jean-Marc puisse se choisir dauphin naïe. Bakokaki jamais kozwa mutu. Il y a tendance aux alliés opposés à Jean-Marc parce que ça pouvait encore le blesser davantage qu'au créer fissure. Il fallait kozwa mutu. Il y a obédience à Jean-Marc Kabound. Okolo bananga ke bangonyo so ba tendance ces atete ba tendance ces alliés. Ba tendance ces alliés. Tout il s'akabatu vérité. Ndeba décider kozwa mutu ya tendance il y a Jean-Marc pour calmer
au moins, choque Jean-Marc Kazanango, bien qu'il n'était pas là. Le chef n'a fait que parler de lui plusieurs fois. Si quoi tangu balobi ndenge wana baye kopona Patricia Nseya aza mutu soki ya balabala boite, c'est une combattante. C'est là que je vous dis que moi je n'ai pas dit ça sur Top Congo. J'ai dit tout simplement que l'opposition ne s'est pas réunie pour choisir. Même ceux qui l'opposition, tant on a zone a décor, ata ceux qui opposition atindi mutu, yeba ke mutu wana kozala au service. Il y a FCC parce qu'à cause de l'étiquette et cause de la volonté, il y a FCC choisi dans l'opposition. C'est ce que j'ai dit. Quand j'ai parlé de l'étiquette, ce n'est pas pour notre collègue Patricia Nseya, non, c'est faux. C'est une combattante, c'est une avocate depuis 2011, c'est une dame qui a fait ses stages à la Napoto et à la Awa. C'est une dame qui a les combats dans son sang. Élue de l'ICASI. Mais cet homme n'a pas contesté les compétences. Je ne vois même pas pourquoi. Mais voici ce que je condamne dans les choix. Il y a Patricia Nseya. C'est un choix où on place au moni la maturité politique et ça aussi problème. Côté il y a eu des pestes, si c'est le chef de l'État qui a choisi, c'est là que j'insiste, si Félix Antoine Tshisekedi a vraiment des collaborateurs. Et de bons collaborateurs. Ceux qui ont conjaté à Pony, Bino Banandaku, Bokobimate Bobani Koloba. Je prends les propos. Il y a président, il y a groupe parlementaire UDPC allié, Léon Moubikai. Tant que vous tournez dans le média, Azolo Baboui, Alobi Naebi va critère au chef de l'État, c'est Bazaki Nango, Pona Kopona, Yé Patricia Nseya. Naebi va critère ainsi de suite. Tondimi Yendengwana parce que chef Ndem Toaloub. D'abord, Obimisi chef Nayo comme un dictateur. Obimisi chef Nayo le Kolamutu qui ne joue pas au jeu démocratique. Et c'est là que Bazo, Ima Bazo Lobake, non, la démarche, les statuts de l'UDPS ont été violés parce que la démarche, la procédure n'a pas été respectée. Déjà un problème. Botikanga, nous doit analyser pour nous Sabino Biloko. Une autre réaction est à Augustin Kabouya, CGA UDPS. A lobby que, tant que Bato Bazo Lobake, bon, Bisoto Ebakike, après avoir reçu le député, le chef de l'État a reçu la tendance mi-balai à UDPS au Bazo Wele. Mais tant que Bazo Tuna, dans les mêmes médias, tant que Bazo Tuna, Augustin Kabouya, Zolobake, Bao Bazolobake, chef à consulta, qui biso Bazo Kosa, et Zalo Koutama Kasi, biso chef à consulta, qui biso ten, Ngai chef, a Beninga Kaka Kena Kenekotika, candidate, oh yeah, Poni, l'Assemblée nationale pour Kenekotika candidature. Bande Konangai. En tant que politique, Bozo Bimisa d'abord chef de l'État Ndengeni. On ne nous a jamais consulté. C'est le même langage. Maintenant, vous parlez le même langage dans le Homobikai. Oh, Bolobi Bozo Kananaete. Et vous tous devez vous exposer les chefs. Mais qui viendra protéger les chefs? Binonyon Somi Balé, vous exposer les chefs. Bolobi Kenon a consulté Bissoté. Donc, le chef, c'est un dictateur. Il a choisi sa volonté Nenga Poni. Que ce soit Léon Moubikai, je donne l'exemple. Des places aux hommes, qu'on critique ça bien, mais qu'on ça les a problèmes. Yango Pena Lobaki, est-ce que Félix a des bons collaborateurs? Yango Koloba, ah, Makamba mandateur. Après si bino surtout pour quoi peser bino, pour quoi peser bino bakana na bino bozana. Après si bino botia ba obolingi. Mais tozo zela. Et tozo zela. On ne s'est pas battu dans ces pays, on n'a pas pris le risque pour se plier devant les humeurs des individus. Et Ngaïtambo, je le dis toujours, je n'accepterai jamais de couler dans un bateau au Batikala Kwambalengate. Jamais. Et cause à la miracle. Couler dans un bateau au Yomatate, non? Parce que jusqu'où on va commettre les erreurs, les chefs de l'État choisissent une personne.
On dit que non, vous avez été consulté. CG a lobby que batika la consulté bisote. Ngai batindi ngaka na gendo. Lewa mobika kuna lobby non. Toyebi ba critère te chef de l'État a sali pona nani Patricien Sey. Bande konanga et c'est là dans le média. Place ngai na zomona lokola makamu susu bande konanga. To vanda awa. Tangu ba toi FCC bazo welela ki dauphin. Oyo matata na obemi na kuba soana ba koma ba ennemi bazo pesa na ba mbotete na ba manifestation boye bien ce n'est pas un secret wana tozo zela nani mutu moko tazaki na mutu na yeke shadari akoka bakokaki ko tia edo fa mais tangu kaka Kabila lobby tomoni batu wana babandi ko sepela bakangami bango nyoso to wana bakeko tika shadari vous pensez que bazaki ne sengona mitema na bango c'était une déception pour les uns. Mais Batouana et Kabila, ils ont couvert leur chef. Toyoki Moutou, le Viteken, tes chefs, Bakomika, camarade de Ramazani. Au moins, il y a des combattants, Azaboye, coup sur coup, ainsi de suite. Balobi, Bakoumisi Ramazani. Mais Bino Baponi Moutou, par les chefs. Et vous passez dans les médias, vous exposez les chefs. Et il ne nous a pas consulté. Et Toyebi Bakritère n'a été. Bande Konanga, Toben Angonin. Wanali Susuboko Inanga. C'est l'analyse que j'ai faite. Est-ce que le chef a des collaborateurs? Monsieur le Président de la République, Bisoto Kolobakak, Batubalo Bateke Bazadi Kopesa Makanisi na Bangote. Ce n'est pas politique ça. Ce n'est pas politique. C'est une façon d'accuser votre chef. N'emprunta et l'obélia. Il y avait qu'à bien que à chaque étape, Azotanga c'est le chef de l'État, je sais. Mais à un moment donné, il a dit les annotations du chef, je mourrai avec. Après, que j'accepterai de rester à Makala, que de faire quoi? Le chef de l'État, l'autorité suprême. Ça pose problème. La politique, ce n'est pas ça. Bande Konangai, il faut un cadre et à concertation. Maintenant, nous analysons notre candidate, Patricien Seya. Parmi les difficultés, Jean-Marc Kabound, avec l'Assemblée nationale, je l'ai dit, Jean-Marc Kabound n'a pas pu approcher, fédérer les forces au détriment. Yoko Zalaka, l'Isuna Lito, il y a chef de l'État, Wanata, Makamounio, ce pas chef de l'État. Il faut créer une base arrière dans ce Parlement-là. Est-ce que la collègue sera capable ou pas? C'est le défi qui l'attend. Ce qui est non? Allez, au moins, il est chef de l'État. Donc, ça ne sert à rien, ça. Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. Parce que ce sont les députés. Comment déjouer? Pour déjouer quelque chose dans ce Parlement-là, il faut avoir une base, député, pour soutenir. Et là, nayo. J'avais posé la question à mon collègue Jean-Marc quand il était premier vice-président. Nalobi, papa, est-ce qu'au cause de la TAN a 100 députés? Oh, il y a dit que les Camouizio, les Lobaté, les Mélio. Il n'en avait pas, même pas 50. Les 10%. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui, balobi que, selon certaines indiscrétions, balobi que, wana des dauphins, des pignons, oyo, Jean-Marc Kabounda souhaitait que Azalawana, bien sûr. Est-ce qu'il y aura un changement par rapport à ça? Parce que Bisso, Posana Bisso, Félix, s'il voulait le scandale, il pouvait en créer. On a bloqué son ordonnance, c'est normal, Batuna, j'ai camine pena, na SNCC. Lelo, une année, yango. Félix a beau crise. Azota, la mamsou, bazo benga yesoba. Bazo benga étiquette. Asigna ba ordonnance, bazo exécuter yangote. Il est resté là-bas. Parce qu'il n'a pas besoin de scandale et de crise. Mais on ne va pas envoyer une personne qui doit encore créer des scandales et créer encore d'autres crises. Ça ne sert à rien. Soit on est homme d'État, soit on ne l'est pas. La meilleure façon d'aider les chefs de l'État, Esaïa Kokendena, Bandenge Naye, Félix, depuis à Bandaka, c'est un diplomate, et le Salake a le pouvoir, ils ont douceur Naye, on essaie de causer avec les gens. Et non créer des scandales. Son ordonnance bloquée par un membre du gouvernement. Ordonnance et chef de l'État. Parce qu'ils ont des choses à cacher là-bas. Bah, quelques noms qui ont été cités. Ils finiront par répondre. Masolo n'a député. Marie-Josée Mengi Kandundu, lobi akeko se livré. Azanani, de oyo, Madame Amida atanga chike yende bras droit na ye, mutu asala kaba makambu na ye, oyo boyoka chike asomi espace nyindu. Lobi, ake quand même na avocat na ye,
tomoni honorable maître Francis Kalomba ke kotikaye tangu bamoni balobi oyo ça fuite ta craindre sous map na lobaki na bino émission ya lobia plus ozo batama plus ce qui bazio ça devient grave plus ozo batama plus okolata tenue ndenge zawa na bakobanda liberté provisoire bazoboya liberté provisoire et kozala lokola 6 jusqu'à ce qu'on va l'envoyer à kekolata pe tenue tokobana komona yesiko na tenue ndenge moko na ba veka na ba jamal na bande komsusu. Voilà bande konanga ils voulu ramasser quelques questions d'actualité pour na koyib sabino pour que boko kako comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je voulais prendre vos appels mais étant donné que j'ai cet invité là qui doit répondre Bolimbi Sanazwa quand même appelle Nabino Lobby. Pardon, Bolimbi Sangai. Mais là qu'on a koloba botala, bandeko oyo, ba personne avec handicap, ba uti wapi. Pona nini ba koya aw. Est-ce que ngamo kona okoka? Mais avec votre soutien, toko sunga bandeko wa. Kosunga ezaka kandeko na yo biologique te mais mikolonios. Voilà na cabinet wana batiaka ka bandeko na yo. Même yo nenge oza égoïsme, mais soki batie yo kotondi zaka bandeko na yo. Tangu bazoya kolela ndenge tozomona kaka na batele na banini mwana ko lupango azokende kotala mpe bandeko oyo ozokende kotala oyo baza na basantre de biso tofali vraiment tozokomimona lokola toza abandonné à notre triste souffle yango biso moko tolobaki te toya komona mwana ko lupango oyeba te Gapi dans la santé tout na basike pepe ya wana peto yepo na d'abord tu penses na jimbo de pesa na bambo voilà quoi nous bambo ok papa ça va citer de na seluma asuna lingwa ya banini mais siège oui abiso zana lingwa la nasina ke 4 fois lingwa la nasina ke 4 nana zana lingwa ngamu ana buka de église na lingwa la ngai na ke 4 fois na ke kana centre te na kendaki dernièrement c'est ce qu'elle a vu na ba mano bango bazana ba centre ba sankusu hein ba sankusu oui. Na buta kabalo alors to kendaki kuna zakona bango bazana centre te wana pe na monio kakate na gite na ba gite makamba na biso lokola to sanganya na bande mususu zo ba koni koni différent. Oui, mais le problème c'est que papa, Alina a expliqué bien une chose. Mon idée est que ma cambuno, ce n'est pas que tu as ma kotika. Tu l'as qui boue. Tu as pendant la période, il y a maladie, COVID-19. Les gens ont battu, oui, les gens ont battu, des fois battu pas kabango. Battu wana ukuta bango na babara, bazo senga, bazo sala ainsi de suite. Certainement, parmi les personnes avec handicap, les gens qui se débrouillent même. C'est comme ça que Toloba qui bouille. Même ça qui m'envoie à l'autre. Il faut faire ça, nous avons ça la tape.
Ok? Ce n'est pas que tous ceux qui n'ont pas copié à Nengeni, et c'est là que des fois tu cibles centre. Tu es kuna, moi je te pèse, tu zones. Ceux qui n'ont pas suivi, ils sont payés, ils sont total, c'est comme ça que nous sommes en train de vivre. Donc, il n'y a pas un budget, hein maman? Il n'y a pas un budget, il y a que nous avons un budget, Mokobo, et tous les salariés. Nous avons des fois toujours lancé, les pas, on a vu qui, nous sommes pas payés mon assistance, d'ailleurs, tous les 10 mois, moi, bidon, il y a ma puta, moi, sac à l'auto, tout est payé, parce que campagne, qui sont les pendant la campagne, ça va être malade, les amis. Moi, quand je suis sorti, politicien mon côté, nazolo bate pour na orgueil. Politicien mon côté abimaki pour na sensibiliser ba. Na somba ba désinfectant na pesa ba. Mais to bandi ko réfléchir, ba désinfectant ezawana, ba masque oy. Tozo chapo na to se protéger. Mais mutu azo se protéger pour que akufate. Mais moko penzala, c'est là que nous nous sommes dit oui, copé ça va tout masque ezana ngo bien. Mais ceux qui ont la possibilité parce que ba congolais ba zagannewa. On est ba église tondi na Kinshasa. Ceux qui ont tali nombre, ceux qui mutu na mutu alingi moninga yake ozana misa ozipe moko osingi oyo alingi aku mbongo ya biso na Congo esila kaka ba prêtre wana ko kaka ba kei ba musicien ba yembi bango bango wana bazoma tsaka ba bilamba basomba. Ce n'est pas ça. Et biso ba congolais to komi na réputation ya mabe ki congolais za kamutema mabe. Alors, c'est là que j'ai réfléchi. Dans le il y a une catégorie à battre. Bazaka négligé. Ndenge boye boye. Boye liboso le pango. Bandika pe bazaka. Ah, bobe ngana bango. C'est pas comme ça. Et ça na mutu moko ta 50 zambe. Il y a personne avec handicap. Handicap pepe mutu tout oyo mona zotambola na makolo miba. Aza handicapé en téléchargement. Ndenge okoka zaka ba tout de suite. Lokoloke. Pourquoi ne fait personne avec handicap? Tout ça, il faut qu'on compte à partir avant. Ça, il y a des choses qui sont dans la télévision. On peut faire des handicapés dans la basse. Mais des choses, c'est dans la santé. Si on voit que c'est dans la santé, il ne faut pas. On va essayer de faire au monde, papa. On va s'en occuper. On va s'en occuper. Il passe dans la vie. Comment tu passes dans le monde, c'est ça. Ah, bah, ça, non. Bah, là, on va dire voilà pour le pas. Pendant qu'on a vu les bâtards, tu dois dire que tu vas y comporter. Tu vas la passer. Tu vas la faire dans la banque. Tu vas devoir couper, va la cité. Tu vas devoir te faire la banque. Ma machine c'est débat débat, nous associons. Il faut prendre l'air numéro. Deux numéros. Toi, tu as ma machine à kusali. Et puis, zero na vandi na ngo. Na kwa hiyo tutakana sana la timu na kangi basi. Mabe makazi. Sani, vélo o ezabien maman, bino pe bozaka ndenwa. Ata soki vélo tala. Bino quelqu'un zanga kati. Oi, Kola to chanjane ba numéro, soki na juma muke ngana kobenga bino bokopesa. Soki na lingina kutana. Na obenga bino boyeboye. Na zotindela bino mwa transport ya muke. Soki na zui, kola bazui numéro na bino, tokobengisa bino boye. Mais loko na evita kezanini. Boye bitozo lukalo. Moko zo sala calcul ke batu bayaki aoza combien oui ngana zo compter ba 7 oza 7 na mutu na ngai etikali ke na débrouiller na kozo ata mo muke pona 7 personnes. Alors nazaka pe compliqué soki mukolo na bengi bino bo bakisika mutu moko bino nyonso na koyamba bino te okani mala deboy. Okay. Comme ça, Papa social.
C'est parce que Batouane rejeté, alors que tout être humain est exposé. À côté Kokoma, personne avec handicap. Mais bango ba bengana ka bango ko bengana. Nous sommes là en commission en train de débattre sur la loi sur la protection et la promotion de personnes avec handicap. Mais la loi ne sera pas d'application demain. La loi ne sera pas d'application tout de suite. La loi, même ceux qui t'ont voté, la loi est belée, ils ont souffrir. Mais en attendant, bande konangai, yo kangika mutema, même devant Pasiwan, yo est là de mon côté. Problème est d'ailleurs à Kolika Nanzela, mais c'est embêté. Les cas même Nanzela église, et pas pasteur Moko, vous en avez confiance. Les kata et pas Nekonayo, les kata et pas Nanzela belle famille nayo, les kata Nanzela nyoso, pour vivre que na bomo inayo, ils ont quand même que au pesa ta mutu moko sourire. Et dans la batu mutu, ti a kokufaka jamais, mutu akotika lake, mutu ana pesa nga esengo. Plus 243 998 311 332 Masolo na député. Tomonani Nambalasi. Merci.